en tout cas longoni na gouvernement musala bazo sala par rapport ndenge tozala liboso nzela ezala vraiment impraticable kotambola na pasi mituka ezoleka na pasi mais siko musala ezosalama vraiment en tout cas na sepeli mingi po soki esili pe boye même makambo ya bambouteillage ezala vraiment te ebandi awa na Kalamu ekatisi tina Kasavubu et osuka na Asosa toponi tosala chaussée en béton pour plus de résistance ya balabala na biso. Les travaux sont financés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Incroyable mais c'est vrai. Papa Koto yo prince des Kota et dans le coup la rêve parce que tu me dis mais tu t'es là bas un jour te connu tozalaka awa kodinga soki mai ezoya papa donc mai tia tomoni prince papa Bumba sala bina ezosalama tosepeli mingi o biso kutu bokoto yata posa ya mompaya te po jamais te mompaya awa mompaya utelanga ma campagne telanga awa mama na fulu tera se koloba te o esomba ya kota nini dia sa commune mabe direction ya Kimwenza mabe mais lelo pena to monike nzela ezosala mabato tout bazoleka calmement mbula ebeta te mututu ayo se retrouver tosepeli makasi mokonzi na biso aye kopesa commune na biso valeur atieli biso makadami tosepeli mokonzi ya ville Daniel Bumba abinjazi abongisa nzela oyo en tout cas tozopesa bambote ebele puis bafélicitation en tout cas za premier gouverneur otomonake à penser nzela oyo et puis na misala nde ezokende en tout cas ekende penda rapide tonyo kwa mi makasi wanga ta o basala ngo plus deuxième fois ngo basala ngo mais tout le bena ça va béton penza béton ça va wanga ta ebongu presse béton ngo tomola béton la béton qui cherche on veut ba béton Mawa Bota la veni Bongolo Bota la veni Bongolo Maye sosuke la ngana ba genou Aveni Bongolo maye sosuke la ngana ba genou So ina pousa ni kuna na kodinda la kei Mawa na kongwa bakoko Bota la na Bongolo So ina pousa ni kuna maye eko matina mpolo Na veni Bongolo Dozolo ba pour l'intérêt ya mboka na biso Bota la Bongolo Maïti na loketo c'est na poussa ni ana na tindi to continuer koloba Awandena dindaka na mai tina kolibumu Awandena dindaka na mai mokiri mobimbe benga nga balobi ke ekotikala ka kosala bate ngape Jérémie nazana tout ya gouverneur lelo na boya ki gouverneur lobi bongo na beto bongolo na dindaka mai na nzela mwana mwaka son excellence gouverneur Daniel Bumba na dindaka bato nyonso anisana son excellence merci là t'as chez le presse la soyo na lobaka ki de salamate la soyo ba peli ya opposa minene mboka balobi koloba mingi te kosala te son excellence Daniel Bumba Bumela lokolo sa service au président de la République
en tout cas longone na gouvernement musala bazosala par rapport ndenge tozala liboso nzela ezala vraiment impraticable kotambola na pasi mituka ezoleka na pasi mais siko musala ezosalama vraiment en tout cas na sepeli mingi mpo soki esili mpe boye même makambo bambouteillage ezala vraiment te mpo ezopesa mwa facilité mutuka elongwa kuna ekoti boye echange nzela quand même ça va mpo na ngai mpo na gouverneur na biso Daniel Bumba eloko tokosenga mingi kaka na ville na biso ya Kinshasa presque route secondaire nyonso soki eza boye vraiment partout ezala quand même bien pour faciliter même bambouteillage mpe ediminaka tokopesa kaka baencouragement mingi ekota vraiment na bacommune nyonso vraiment route secondaire esalama ezala esengo monene bon parfois côté ndenge misala esalamaka ndenge soki basisi eza na côté mosusu mpe bakokende mpo bakoki te balongwa bake kuna basalaka bayebo te soki abasilisi eza na bakote bakokende mpo bamarché eza kaka bazolinga nde banzela na biso nyonso ekomaka
banda nga na botemi na kolia wa nakuta nini mwa makadame ezalaka normal ezalaka normal ti tokomi na je sais pas c'était le gouverneur qui encore na temps Mobutu un géant comme ça aya kosala suba nini awa kombe koya baterasi asala mandungu c'était lui asala banzela awa esili banda wana nde lelo susu naye komona bakosala biso balabala oyo napesi merci en tout cas ndenge un bokanisi irebu ezalaka parti ya ville ya Kinshasa je sais que bapai mosusu mpe ezalaka boye projet eza ya 1.4 km ebandi awa na Kalamu ekatisi tina Kasavubu eye osuka na Asosa toponi tosala chaussée en béton pour plus de résistance ya balabala na biso. Les travaux sont financés par l'hôtel de ville de Kinshasa. Awa étape toza totonga nanu ba ouvrage d'assainissement kobanda na Kalamu ekende tindenge na robai na Asosa et puis tokomo attaquer déjà corps à chaussée tobandaki ba travaux à terrassement tozotia couche drainante moko na se awa pona ba remontée capillaire yaki makasi na balabala après to récupérer ba différentes couches ya chaussée ti tokoma na niveau ya bétonnage ya chaussée na biso.
Papa, moi, comme des acteurs. Incroyable, mais c'est vrai. Papa Koto, il prend ses eaux quota. Et dans le coup, la rêve, parce que tu me dis, mais tu t'es là-bas à jour, tu connais. Tu as là, quand on a dit, qui m'a ya papa. Donc, Maïtia, ton mon prince, Papa Bumba. Sala pena ezosalama tosepeli mingi po biso kutu bokoto yata posa ya mompaya te po jamais te mompaya awa mompaya otelanga makampagne otelanga awa mama na fulu te kase koloba te oyo sombaya kote nini direction ya commune mabe direction ya kimwenza mabe mais lelo pena tomoni ke nzela ezosalama bato tu bazoleka calmement mbula ebeta te mutu tu se retrouver mapango bano dina mamai mapango dina suba mai te na mito mapango dina mamai te bana tovandi à l'aise bana ba osakana bana beta bale awa kala ko bana mungo beta bale ko ba ko tuté awa direction ya ki faux direction comme na mito direction comme na kitoko to pesi merci na bato basala misala to pesi merci na chef de l'état Fati Beton et ça la biso na bien et ça biso kitoko nzela na biso esila ko bana biso bazala très à l'aise.
Dans les buts de fluidifier la circulation dans la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a lancé plusieurs travaux de construction et de réhabilitation de routes, parmi lesquels l'avenue Kulumba. Cette route, longue de 7 km, qui relie la commune de Massina à celle de Limete, passant par la rivière d'Indili, va permettre de désengorger les boulevards Lumumba. Elle fera jonction avec l'avenue de Poids-Lourds au niveau de la 15e rue où les travaux de bétonnage avancent à grands pas. tosepeli makasi mokonzi na biso aye kopesa komine na biso valeur atieli biso makadami tosepeli.
toza na Wakadingi, croisement province Wakadingi na commune ya Kinshasa na quartier Ngwaka. Nzela oyo Wakadingi eza nzela mobende eza raccourci mpona bato bautaka kouta bandale akouta ngiringiri akouta bato baoya bayaka me nzela eza principal oyo ezalaka Wakadingi mpo ebimiso mbamo ntina nsandu. En tout cas nzela oyo bakana yango te un jour ke bakotiela makadam mais eza nzela moko en tout cas nde tozwi bainitiative oyo mokonzi ya ville Daniel Bumba abwi initiative ya kobongisa nzela oyo en tout cas tozopesa bambote ebele mpe bafélicitation en tout cas aza premier gouverneur oyo tomona ke apense nzela oyo epuis na misala nde ezokende en tout cas ekende mpenza rapide.
nzela oyo wangata ezo relier boulevard jusqu'au stade de Martyr. Vraiment bozomona isoki ezo relier de Bokassa jusqu'à na Willery. Mais tala isoki na eta otokomi ça fait des années binomo bozomona tozanelanga mbula na no beti te talanga eta oyo ezali. To ebite so ba mbula oyo komi ba une semaine 2 semaines to ebite so to vivre ndeni. tosepeli na nzela ndenge gouverneur asungi biso abule biso araisonne biso tosepela kaka na baide oyo azosala wana bon nzambe asunga ye aosala pene eloko moko ya bien ekosunga biso na banzela tonyokwami makasi wanga ta oyo basala yango plus deuxième fois yango basala yango mais turo bena ça va béton mpenza béton ça va wanga ta ebongi presse ya béton béton oyo tomona béton la béton kichese mombeko ba béton nzela oyo ebongi grâce ya béton faci béton kala ezalaki mabe lelo tofandi na béton nasali presque 6 mois nakangaki awa soki oteli place ndeko na ngai aza awa ngai kutu na tie na mai ebanda kofiltre ezokota na kati ya magasin na ngai bebiseki loso ebiseki sukali nabandeli mosala ya zero mais par rapport ya mikolo oyo tobongisi bitoko makasi nandimi mosala kitoko ya beton na oyo azolandela mosala oyo alandela yango ti na suka ya wankata na stade tokozala très bien parce que awa naza na beton naalamuka beton tolobi na gouverneur atia suivi na base na ye bando contrôler misala oyo eza